Kuna mibali oyo babala abana mike ezana ba avantage na ba désavantage nango. Moko ya ba désavantage ezake yeba ke chaque époque ezana ba mers nango. Makambo oyo yo soleka eza makambo oyo ya zobanda. Makambo oyo koma omona deja pamba eza makambo ye azosutukela nango nanu. Yeba ke eza problème soki ozwi mwasi ou azana compréhension te. Pour quelque part, ils ont le rôle pour azana kacha découverte, azo découvrir maramunios, yosko balié pour yoza na sécurité. Si vous pas naie, et monsieur yoko malrola étouffement. Pour azamwana, azana masolo babeta na baninga nae, ou ezake yo comprendre te. Au mona yozo beta masolo balombo, yaba franco, yaba rocheo, ye faut beta masolo yaba bébé chanda. Il faut comprendre pourquoi pour eza na moment na eza époque na makambo yosala mayango wana. Donc il faut comprendre que kobala mwana muke eza bien peut-être pour la maturité pour na yo oza na sécurité mais pour na ye mwana muke ya mwasi azana kata découverte azo découvrir makambo belé ou eza qu'il faut permettre yepé yo msusu o kene pour boîte de nuit mais yene azana kene na boîte de nuit azana na kata o découvrir tant o senga yo est-ce qu'on permettre c'est ça le problème. Bon tant bo notambola pe tango ba oya ba age na ye ya mibali ba notala ye est-ce que vous supportez yango? C'est ça le problème. Est-ce que nanzango ozama kasi nanzango pour azamona muke makile zo tambole na nzoto azana besoin mouvement makasi ana besoin ya banzango ya makasi est-ce que you okoka ko satisfaire par rapport ya age na ye? C'est ça le problème. Pour mon nini na toujours en anglais you win some you lose some. Au père de ndambo au gagner pendambo. Est-ce que you lingo au père de côté wana pour azape mwana azo découvrir azana maina makila ezo tambola na nzoto tanga olobake bon azana besoin ya 4 yo kende risque okoka. C'est ça le problème. Pour total la raté faut bala mona muke pour na maturité pour beaucoup kana yes ozana raison pour eza pour ça na yo mais est-ce que yi akokoka ndenge yo so memela yi eza marambo faut trouver terrain d'entente. Il faut vous ala open, faut vous ala ouvert na makanisi que marambo ne goya pour so oza ouvert o koma lokola kolombo okomolanda mona batu na sima okomotinda batu balandaka ya basivera e okoma so mutu atali boy yo tindi batu bakebeta mutu na oto na mona azotala mwasi nanga papa yo ponaki kobala mwana muke yebaki bato age na ye baba notala ye baba no fine misu kwa yake yo za tata na ye ko silikate makambo ya ngwana oganye ndambu opere de ndambu vion ra ya ngwana. Donc bundana na rapport sinon te oya benga biso de to yo sa lo secours faut za makasi na nzango wala.